Ouais, Bokoto. Donc, tu as avec moi lumière. Tu as déjà awa. Ouais, Mboyewana. Bokoto. Botuna nini yango boketi wa mona commandé so. Toi na bozar ko vérifier. Tota soki justement nyokaroro akobeta le 29 pour biso tokendaka na action. Tolingaka te ke tolobaka biloba siko to vérifier awa na bozar toana commandé so ya Laura Sokoko kande toyebisaki oke mosala ezosalema diaspora tout merci tokosukisa nyoka longo loka balobi le 29 akobeta yango toye kovérifie. Ok, bandeko botika na ligne bozomona ndenge tozotuna nalingi na balosa caméra botala koma toye kosala badémarche mpona makambo ya nyokaroro botika toujours wana bandeko botikala wana bomona ndenge naye toye kotuna mpona makambo ya concert ya nyokalongo yango wana awa toza na Beaux-Arts toza na nini ya Beaux-Arts oui il y a Beaux-Arts attends ouais bon bonjour On demande une information le 29 février. Oui, Parce qu'il y a concert Zaïro ici. Le 29 février. Ouais. C'est quoi le nom du concert? non, c'est le Zaïko qui va jouer ici le 29. Le nom c'est l'orchestre c'est Zaïko. Zaïko Langa. Voilà. Tozotuna bandeko toyeba soki concert ekozala bato balingi basakana na biso. Le nom du groupe c'est Zaïko? Oui, Zaïko Langa. C'est un orchestre congolais. Bandeko bolandaka biso mbilo moko baza kofuye nano batala si c'est vrai nyokalongo akobeta mais awa tokoboma nao soki akomeki kaka toyoki ke ezali bandeko na biso se préparer que le 29 tokozala wana Beaux-Arts bino moko bolanda ndela azotala tobandi badémarche mpona koyeba soki nyokalongo akobeta omona bino mwa mosala tozosala fumebe tonge alingana fumebe bato bamona mosala oyo tozosala. Et vous avez vu ça dans... Pardon? Il y a des affiches au Matongue. Beaux-Arts, c'est pas ici. Il y a deux. Hein. Il y a le musée royal des Beaux-Arts et Beaux-Arts. Ça déjà regarde. 29 février. Zaïko Langa. Oui. Ouais, c'est ici. C'est ici. À quelle heure? À 20h. Ok, ça va. Et le ticket, le prix, je vais vous dire tout de suite. En VIP, c'est 85. Le standard, c'est 50 €. Ok. Les directions, c'est où? Pardon? On voulait parler avec les directeurs. Les directeurs, il faut prendre rendez-vous. Ouais, donne-nous L'adresse mail. Ils ont envoyé un mail. Et c'est à quel sujet vous voulez Tu peux nous noter quelque part, on va envoyer. Mais c'est par rapport à quoi? Parce que je veux savoir dans quel département. En fait, par rapport à l'orchestre en question, Oui. que ici, il y a la communauté congolaise qui sont contre les concerts ici. C'est pourquoi on voulait parler avec le directeur pour dire s'il y a moyen d'annuler ça parce qu'il y aura des désordres. Ah, ben alors, c'est bien que vous dites ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut vraiment envoyer un mail à la personne chez nous du département Afrique. Et je vais vous donner son nom. Donne-nous ça, parce qu'on va organiser une manifestation ici contre le concert en question. Vous avez une information, c'est ça? Donc ça va être la police, c'est ça? Pardon? La bagarre, c'est ça que vous voulez dire? Oui, il y aura des désordres. Chaque fois qu'il y a des concerts ici, il y a des casques, il y a tout ça. Ça, on voulait vous prévenir. Il doit écarter ces messieurs-là. On va envoyer. Parce que ça fait longtemps, les musiciens congolais ne jouent plus en Europe par rapport à ce qui se passe. Et les messieurs-là, ils soutiennent les Kabila. Ah oui.
Ça veut dire qu'il soutient le gouvernement en place. Ouais, parce que nous ne voulons pas les désordres ici. Mais il faut envoyer un mail alors. Wow. Je te donne le numéro de... J'ai pas son numéro de téléphone, mais j'ai son mail. Envoyez-lui un mail. C'est parce que c'est dans le cadre de Afropolitan. Chaque année, il y a ça ici. Elle s'occupe de cet événement. Oui, Ouais, on va parler avec lui. Non, c'est elle. C'est une femme. Hein? Ok, ça va. On va parler avec elle pour que... Elle s'appelle Ayoko Mensa. Oui. D'accord, je vais vous donner son adresse mail. Si elle veut, on va l'envoyer même des exemples de tous les résultats des concerts, tout ce qui se passe partout là où il y a des concerts. Excuse-moi. Dis, donc, tu peux me dire comment j'écris Mensa, Ayoko Mensa, son adresse mail, parce que j'ai mon PC qui a un problème. L'adresse mail de Ayoko Mensa. Oui, je ne sais plus comment on écrit ça en faute d'orthographe. Parce que j'ai... Mais ça, c'est son prénom, hein, c'est ça? Si le moyen, tu peux donner le téléphone de elle. On doit téléphoner. Elle est là aujourd'hui, tu l'as vue? Ok, ça va, merci beaucoup. Hein. Je vais vous donner le numéro de téléphone. Ok, merci. On va parler avec elle. Merci. Elle est là aujourd'hui. Ah, ok. ayoko.mensa@beaux-arts.be. Oui. Si vous voulez, vous pouvez aller en face dans les bureaux. Ouais, Elle est là aujourd'hui. Si elle peut vous recevoir, Oui, ça, c'est pas grave. Mais on va l'appeler avant si c'est possible. je vais dire à mon collègue que vous venez. Je vous donne le numéro de l'accueil là-bas. Oui, merci. Je t'embête toutes les 2 minutes. Hein. Dis, je vais t'envoyer 2 personnes ici. Oui, mais je t'explique le cas. Il y a un concert ici au mois de février qui est organisé par Afropolitan. Et j'ai 2 messieurs ici qui vont prévenir qu'il peut y avoir des problèmes, comme il y a des problèmes politiques ou je ne sais pas quoi. Ouais. Ils veulent prévenir Ayoko Mensa que pendant ce concert, il risque d'y avoir un petit peu de... Il y aura des serrés, il y aura des casses. Il y aura de la casse. Il y aura des casses, on va appeler Il tous va y avoir les manifestation. les Congolais des concert, concerts là. Et je voulais qu'ils viennent expliquer à Ayoko si tu peux prévenir Ayoko si elle a 2 minutes pour parler avec eux. C'est quand même important. Ça va, je te les envoie. Vous arrivez à lire mon écriture? Ayoko.mensa, M-E-N-S-A-H, elle est là aujourd'hui, @beaux-arts.be, 02 507 84 30. Ça, c'est l'accueil. Hein. De l'autre côté, dans les bureaux. Vous savez où sont les bureaux des Beaux-Arts? En face, je sais. Vous sortez en face, il y a le bureau, on vend les tickets. Eh ben, juste là, il y a Beaux-Arts Office. Vous rentrez, il y a mon collègue qui est là. Beaux-Arts Office, hein. Il va appeler Ayoko Mensa. C'est pour recevoir 2 minutes. Ok, merci pour votre gentillesse. Hein. Ok, peuple Zaïwa. Ouais, Amboyoana, ouais, Mboko, PC là. Ouais, commandez soutien la caméra pour la caméra. Toi, avance ça déjà, toi, c'est pas ça. Non, tellement problème. Non, bande kodanga tu as qui vérifier Makamanyo Kalongo, oui, c'est sûr. À Robert, le 29 février, ce qu'on ne pas productrice ou organisatrice, directrice. On va bien productrice, il y a une produit, toujours un numéro, autre qui na beaucoup de TV lelo, il y a toujours qui a commandé ce que toujours travaillé. Nous Kalongo Sambwa, mutu munene ona mutu kama pa kuvadis kusambwa tu bengi bata Londres, France, donc à part les 28 kuna tant toujours si ça na Bercy toujours kitabiso tout ah mais surtout si madame na ndibi annulé problème exact mais to kozala kaka il se préparer que le 29 to kozala donc peuple na biso peuple zaïwa to ebisa ki bino ke toza toujours présent au service du peuple. Donc, biso toke kokutana na directrice oyo aza chargé il y a une culture africaine comme ça, je ne sais pas comment. Toke kosola na ye pour alongola nyoka longo na concert wana sino ce qui a été peuple zaïrois tout se préparer ébélé na ebike na Paris kuna ça va chauffer après kuna mbala moko tuzi ba bus ba voiture ba train tozi awa concert kozala na 20h le 29. Donc awa penza ekoinda ekochauffer yango tozosenge pa na bino bandeko na biso makambo mboka basakana na yango te nyoka longa liya osakana na biso
biso toyebisi bino qui est peuple zaïrois tokotika bino te tokobundisa bino awa tokoti. Bonjour. Bonjour. Madame Ayoko. No, Ayoko is my colleague. She's not here. She's not where she is. She's in a meeting. She's in a meeting. She's in a meeting. Where time she's going to finish? I think it's a long meeting. I think it'll be ended in. Let me check her schedule. At least a couple of hours, maybe 2 or 3 p.m. We can come back this afternoon. Yes. You want to talk with her? Yes. Yes, I want to talk with her. We can take appointments. Yeah, I need to check with her. So I can send you an email, and I can send her an email saying that somebody wants to meet her. I think between 3 p.m. and 3:30. And we can give our telephone number. You can call us. Yes. Okay. So non, pas un numéro na biso. Okay. Your email. Est-ce que vous avez un email par one? Non, je vais te numéro. Take the phone number that you can call us. Okay. Because you want to talk with her about the concert. 0493 87 20 51 0466 des numéros. Okay. This is too long, no? Ouais, non. This is your number. Ouais. This is your. Can I have your name? Bokecho. B O With K? K E E S H I. Okay. Do you have any organization or? We want to talk about him. There is a activity, the music activity on the 29th Yes. February. Okay. That we want to talk about that because we have Congolese people that we don't need that music, that concert. Okay. Is that you want to talk about with him? Maybe with her? you need to talk better. I will also ask the music Yeah. colleague. Okay. No, I'm sorry, I don't organize that event. Me specifically. So this is fine. We can call you back on this. Yes, that is okay. Maybe I can give you also my number. Okay. 2 numbers that you give me. Pesa pe yangai. 0466 33 52 52. Ouais, 52. 52. Ouais. Et so. With Ash? With A? Non, Et so. Thank you. Okay, so Yeah, this is a good number. that number. She's just not in the office now. It means that you can wait your call today. You'll call us. No. You call us back today. Yeah, she will be free, I think, in 1 Yes. 2 hours maximum. We are waiting your call, but it's serious that we want to talk with her. Yeah. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Is that a video? Yeah? No, it's not a video. Ici? Merci. bandeko na biso bomoni bino moko tozosala sikoyo toza kosala mosala ya bandeko ya kosala kokutana na moto oyo aza charge wayambo koloba po non bandeko ya Laura Sokoko HM Hotel de Moulin toyaki na Beaux-Arts kovérifie justement nokalonga kobeta awa le 29 février na 20h yango tozwi mpe rendez-vous je crois commandé so alobi na anglais batie biso rendez-vous ka commandé so po yo moto olobaka anglais otambola partout exact you how are you what is your name donc bandeko na ngai bokoto botuna nokalongo misiki ekozala te po commandé so pas je crois koyebisa bino rendez-vous je crois lo bien bon peuple zairwaka ne toyebisaka bino toza wana donc tozozela bato babenga biso mais en attendant tokopesa bino numéro zairwa tout benga déjà tomoni da banga déjà
esengaki tobenga bango après makambo afali tozoyela awa parce que bato bakosakana na biso basakani na peuple na biso na mboka na biso baye tini awa isuba ya kosakana na biso donc baomona biso beya bazoba na bango biso tobundela mabele mais bango bamemela biso distraction bon donc numéro yango wana bandeko o baza na ligne bozwa numéro po bokoka kobenga 02 yango wana bandeko na biso 02 0032 0032 25 07 84 30 pesa code à Bruxelles 0032 25 07 84 30 donc numéro en autosuite 0032 25 07 84 30 ndeko oyo oza na ligne ozwi yango okoki kokoma wana po baninga mosusu bamona yango soki ozwi numéro wana bie koma na se wana po baninga mosusu bamona yango à travers ba commentaire loba lisuwa yambo 0032 cha bien cha ngana mona na te commandation 0032 25 07 84 30 0032 25 07 84 30 Bobenga bana Londres, bana France, bana Canada, les États-Unis, Belgique, numéro Bobenga bango boyebisa madame yanaki alongola nyoka longo le 29 dans l'état biso tozozi la démarche bango babenga biso po to koyebisa ke alongola nyoka longo totala pe mail na bango mail pe yango wana mail ezali o balingi bakoma na mail ezali ayoko au point Anessa donc Anessa c'est quoi ça Anessa donc je pense que moto yango akomi écriture na eza moins compliqué na ebité soki bino moko boko mona ngo mais un peu possible mais na mekata ko epele moi ba lettre onga na zo mona seno écriture na ye ezali ye moko alobaki te écriture na eza mabe eza ayoko point oh il a D hein ouais DENSAH arrobase bozar.b donc bandeko la biso je pense que ceux qui se trompé te yango ezali ayoko point DENSAH arrobase bozar.b numéro de téléphone yango wana boza nango ezali 0032 25 07 84 30 oyo nyonso alingi mboka oyo nyonso alingi tomona ba bêtise wana tomona yango te nalobi boye 0032 25 07 84 30 soki obengi kuna yebisa eke tokozala wana contre concert wana ce monsieur il est en politique donc concert wana biso toza contre parce que bazo soutenir un dictateur un génocidaire au Congo donc nazo répéter lisusu ndeko na ngai amoni ndeko mo azo senga ka numéro 0032 25 07 84 30 donc eza mutu nyonso asala role wana benga ndeko na ngai benga mutu wana solola na ye na ndenge ya lumbe yebisa tokozala wana comme ça bino moko bokomona koma makambo koleka nde bakase koleka libanda wana po bayebi biso bien na Bruxelles makambo elekaka benga bango na ndenge na moni ndeko mo atune 0032 25 07 ok ndeko na moni ndeko Didier Bok bakomi ndenge wana en tout cas merci en tout cas voilà je pense Didier Boketa on est à Boketa je pense en tout cas merci mingi en tout cas bandeko bobenga bola ça amour patriotique na bino ke bozo benga botike la biso ba OEP ya Zénith et ya Bercy félicitations ba ici biso bozo benga ouais mon numéro ngo ezana
to benga il faut to la kisabango ke to abana poto to ça ba démarche administrative ya lumbe pe ezali donc o ya mi moniki aza makasi jour wana bo mona bino moko ke basaka na peuple diaspora te ba osala basala diaspora te bana Londres s'il vous plaît boya ebele boya ko ipole biso eza défi moko numéro à Bercy 0033 17 54 40 400 0033 17 54 40 400 0033 17 54 40 400. On a numéro à Bercy. Ils ont une option, on a option 1, je pense. 1, option 1, option 1, tango au bengi, et ko sengo beta na option beta na option 1. Et la direction. La direction na bango. Merci mingi bande ko na biso tozo senga ke, tozala toujours debout. Totika jamais na boyoka ki anglais. Anglais. Abariyo muzuriyo. Quand tu as vu le gars, tu as anglais. Alors, anglais made in Africa, from Africa. Boyoka ngo. Bandeko toza la preto ya ko défendre mabele parce que bato bati tous les moyens pour na ko déstabiliser bato batikali conscient et conscience c'est na diaspora. Conscience etikali na diaspora. Donc batie ba moyen oyo omwe batia na bato ya Yumbi, batia ngo na bato ya Kasai, mais bato bazali banda na Kasai, bato bazali banda na Yumbi, bato bazali banda na Est, omwe batia mbongo kende kuna, mais batie yango pona musique. Batie ba moyen pona musique. Peuple zaïrois. Tozo senge pa na bino, bozwa conscience ya makambo to yebisa bino mboka na biso eza en danger, bakomi ko attaquer partout po baya ko fragiliser, po baya ko affaiblir biso libanda. Parce que na kati déjà baza affaiblir, momoni ke peuple ako quand même ko bimate, peuple ako kote le mate, ba moni ke seul bato batikali seul mouvement, seul ba congolais batikali bazaïrois bazali banda, eza bato libanda. O toza kolamusa bande ko na biso. Yango monike ba lingi ka bazongisa biso na distraction, bazongisa biso na ambiance. Yango tozo senge pa na bino bande ko na biso. Le 28 biso tout toza na Paris. Le 28 biso tout na Paris. Kofanda te onga na kofanda na kotalela direct ndeko nanga oza na mura mboka te. Ndeko nanga isoki osali ndengo na même conscience na yo. Nzambe akolobela mabe. Que oza mutu mabe parce que bato bazo boma kuna bato baza besoin aide na biso eza peuple o peut-être ba musu baza âge ya bana na yo ba musu baza na âge ya ba jeune fille na yo ya âge ya bana na yo après oui après OK merci reprendre ba musu baza na âge ya jeune fille na yo ouais mboto kota to te pe mutu na place vous comprenez bande ko na biso donc tolobi boye bandeko boya ebele le 28 février to ebisi bino ke concert ekobeta matin yo soi-disant maître ya sans paiement yaka jour wana comme bino bokanisi ke peuple na biso aza peuple moko azoba facile à manipuler bino yo moko bauti ko manipuler na 75 €. Okanisi to komani oleka pe osaleka bato ba vidéo buzoba mukolo mobimba oko vivre yango yaka jour wana soko za maître ya solo yaka jour wana yo moko komona ke en tout cas oyoka sangwa ba combattant musika po ba musuba yoka biso na musika mais okomona bana Paris ndenge babimaka okomona yango zana pesa no waya mboponga na bandi kokumba déjà waya mbozwana no polo bela bango nana Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave, l'air a sonné. Il est temps. Ma patriote, Bana Zahir, Bomoni démarche ni tosali. Poto informé bino. Bitumbe Zali Angana. Commandé sauté. Boketu te sauté. Alora Sokokote. Bitumbe Zali Bisonyos Bomoni. Ndenge Vital Kamerena. Félix et Tilo Loaza. Marionnette na bourse. Boui, boui, boui. Bon, les gars. Bilomo bomoni ndenge ba okipa bache bambongo bache deux pions na bango ba musicien ba marionnette oya mukolo nyoka longo mutu lokola mapa Covadis
o batie avocat na mwamba aya ko déranger biso yango to salaki démarche na commander so pour to confirmer yango o le tolo bakaka bilobela to confirmer bino que justement Nyoka Longa robeta le 29 Fali le 28 toi on a deux grands travail mes frères aya tozo eza bo senga ba congé na ba misala partout bo se sacrifier pour la bitumbo tout au bundi ezali bitumba ya papa Kimbangu bitumba papa Kimbangu bitumba ya Alain Moloto vraiment bande konangai il faut totalement to sukisa des ténèbres o ba diable mibale na Nyoka Longo okozala humilié awa na Bruxelles okozala humilié na ebisio okozala humilié bande kotuboza na Gand Anvers Namir, Charleroi, Viervier, Coutré, Mons, Boeba Kebitumboyo, soki to telemite mabele eke. Balingi ba mema distraction lokola mboke kufi kuna, ba teli bango ba mbongo ba million, ba ya ko distraire diaspora. Dans l'état awa bana na biso déjà ba zongeli ba classe, ba zongeli ba information, ya ba technologie yango torobi, ba jeune nyonso ya Belgique. Le 29 on a 16h biso tout kozala ao 16h tozali ao kouta Paris konile makambo ya PD oyo ya Farira kolongwa kuna tozozwa ba camion tozozonga po tozwa double victoire ya papa Kimbangu soki ale Moloto akufela ki mabele azai Kimbangu akufela mabele azai Lumbumba akufela mabele azai Rossi Mukendi Chimanga Thérèse Kapangala Monseigneur Katariko, Eric Boloko Loko, Mamadou Ndala, Mbouza Mabe, Cédric Nyanza, Passer Lukusa, Floribert Tebea, Fidel Bazana, Arma Tungulu, Bande Kodanga, Oezali Mabele ya Arma Tungulu. Arma Tungulu azalaki ka sima ya salo bozar. Bande Kodanga bo fungora miso, bo fungwama bolongwa na vie ya distraction bolongwa bokota nyonso na esprit ya bitumba oyo toza nango yango toyaki na commande so mpona tolakisa bino ke nous sommes déterminés ya koarrete bavirisi nyonso oyo eza koya kobundisa bitumba oyo yango tokendaki Paris bino moko bomoni mobilisation tosali na Paris nani porte ezakaka moko porte wana tokobomana na bango bolanda ba distraction wana te oyo bakolekaka baloba ba marionnette wana ba combattant baza ba infiltré baluka oyo fali apia bango 10% mais fali kenda na inongo na mboka tata na yo beta na Bercy o kana batongelaki bino na Félix Bercy eza na inongo sala action humanitaire na Bandunduville ou bien na Kikwit ou bien na Idiofa kenda ko beta la Bercy ya Mbandaka ou bien na Bercy ya mais ozana banda ko teka ndako moko osali humanitaire ou boko beta na Bercy na Beni wana batonga sala spectacle sala humanitaire kuna place bato bazokufa ou boko beta na Bercy ya Kisangani ou bien na Kindu Maniema ou bien na Kisatu ou bien na Boma na Matadi obeti na Bercy ya Katanga awa toyebise bino bozo sakana po peuple diaspora comme un esprit ya barabe te soki peuple akomaki na dimension ya barabe ya ba Afghanistan ya ba Algérien mais nakalisi bazoluka bino na ba hotel batiela bino ba bombe bokufa bo maladi yo fali na Nyoka Longo sokomi elongi ya koko tale elongi tata mombaka koningisaka loketo depuis toyeba yo ekobo yango bande kuna ngai botelema na bitumba oyo pona to sauver mboka na biso toyaka Nyoka Longo okobeta te le 29 Nyoka Longo okobeta te le 29 musique eza te tokolakisa yo ke nakasi makambo koleka na Belgique otekala histoire makambo koleka na France le 28 février ekotika histoire na kati Europe mobimba bozo sakana na mabele azai bandeko bazo kufa na Kinshasa na ba typhoïde na ba malaria lobi sando esalite Jean Tilingo bila criminel na Félix illettré ya ba Félix
oza illettré ya ba illettré bandeko na nga baluba nayebisaki bino nini que ndeko na bino wana il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Bomoni place à teki mboka. Bandeko na nga ya baluba bo bamba Félix wana mabanga bo boma na mama ne Marthe ba boma etel Tshisekedi. Bandeko na nga bo tiko kota la ba théâtre Félix aza marionnette, c'est un PD criminel. Alala na Kanamba alala ye na Masoko, Museveni alala ye, Kagame alala kaye, bakata ye ba poil na manzaka. Yango moni mutu Masoko le zokoma ekomi minene lokola tiala mona pa yaki na bekenenga ndenge wapi ye. Tiala mona pa komaki poids lourd okasa 10 kasima wapi tiala mona. Wapi tiala mona yaki kilo, yaki ngumba bomona kisu tiara mara. Yango na bandeko na ngai ezali grande humiliation komona bandeko na biso bazo sakana na bitumba oyo tozo bunda ba omona ngo ka théâtre. Ese biso to sala ki référendum yake musique yango bet musique ona eleki Rossi Mukendi, musique ona eleki Arma Tungulu, musique eleki Floribert Etiebe, eleki bato bakufi na Yumbi, eleki bandeko bazo kufa chaque jour na Beni, bazo kata bango bakimu. Même à Londres, Grande-Bretagne, mokilo commandé soit lobby anglais place Outa. Bandeko langa, oyebi ke na Londres bapekisaka musique. Po mboke kotaka désordre, bakati musique, bakati nyonso. Yango biso to kati to tikela bango kutu ba mariage, ba fête, ba betaka fête na ba mariage, mais azoyo kate, mona mukoka fali pede, fali zo mwasi na yo na bana babi makalibela mboka. 2020 mboka kozala libéré, tu paieras cher. Okofuta cher bino tout, minoko bozo tchana po ba Rwandais bazo protéger bino. Mais les jours Zaire kopete nakasi bokotuna ke makambo tobando sa tobando e bate babano futa biso. Boko perdre tout. Boko perdre ka tout farira. Yona banyo karongo boko défier biso to moni passe na ba hiver na ba été o le to continuer mobilisation bino bozoya na ba bêtise ba futi bino mbongo na Vital Kamerhe o yaza elongi mabe salité microbe Vital Kamerhe imbécile marionnette rwandaise burundaise bozila boko mona makambo tozolo ba bozo mona ngoli seki mais boko vivre yango ya Laura Sokoko tia ba moyen ya Laura Sokoko parce que jour on a ba drapeau et mata ba t-shirt et pepa donc ekozala vert bato bina ba komona ke oui to luka bitumba mais to komi ne sika yango yango na bandeko na ngai to yake na commandant eso pour to confirmer. Oui, bachaki ba fiche bani to le kaka liboso na Edi Bolombo bachaka moto embaka abengaka linzanza linyanya na zolo yango to lelo ba confirmer biso ke justement nyoka ronga kobeta le 29 na 20h to mona yo do ba numéro to pesi wana bo publier yango na ba Facebook bo publier yango partout bandeko na ngai bo partager numéro bo publier yango partout pour permettre que bitumba ezala. Merci na ya Laura Sokoko, merci na bato tu balandi biso, merci docteur Jafar Awatoza, merci mama Sele Lambana yo moko yebi kaka le 15 tokozala wana. Donc merci na passé commander so po kata totindira Steve Maningwe. Ouais bandeko kaka ne to uti koloba wana na bato tu bakoti merci mingi en tout cas. Tozo senga ke bolanda te ba kombata oyo ba ke okuta na fali mutu moko aza na monopole aza te yo soko okutani na fali bosololi na ye okomo changer langage etali biso te biso langage na biso eza moko ke concert eza te o musoko moni mutu akomi media akomi la langage double o na moni soki kobeta ebeta soki nini boye ba ke mutu ana aza lisu kombata te. Langage à combattant ezali moko langage à combattant ezande pas de concert. Donc toujours promettre que muto aza makasi oya mi monika aza maître ya ngwa boya comme bino bokomi osala bato ba émission comme manquer bato ba respect bato ba fingi bino te ba sai bino eloko te bolia kana biso bokomi comme manquer biso respect ça va
biso tozo promettre bino boya kasiti hein c'est on est fait boya tomona bino boya comme ça total asko biso na bino comme bino bolobi bozana makasi ba mettre sans paiement boyoka mettre CD na pesio mboti mettre CD na pesio mboti ana zawa la PC mettre CD wana sur la kitoko CD sur la kitoko CD penda sur la kitoko CD sur la kitoko donc tala kaka soki muto azi message ba mettre CD kokota boloko bozo bote donc la pesio mbote po sur la kitoko yeso kokute na mettre CD boye sur la kitoko vraiment. Merci mingi na bandeko tuba koti na moni moi Jazel Jaris merci en tout cas Moinga ne Congo na pesi mbote en tout cas bandeko na ngai Françoise Yema Sabato merci na ninge bokoti ebele en tout cas concert ezate et lobby Moninga ne Congo lobby concert ezate nani mosusu lobby quelque chose là en tout cas na Kumba René Gabriel Mboma on observe na biso za côté na monite za groupe moko je pense à 12 personnes merci mingi na nebokoti en tout cas ser na biso Gabriel Mboma na Sénégal en tout cas tozo senga jour wana to boya ebele omoni batu musuzu soit disant ba maître oya ngwako ozwa kombo leka boko beta yaka soko za mobali omona jour wana to kolongolo bilamba bozo rêver bato azo kufa bino bomema ba aventure maître ngwaku bokasi biso to bunda combat sentiment ta to seki parce que to toko za côté na biso na makamboka soko déconner to balukeli ombala moko tozana camarade te na makambo mboka na biso le 28 février bandeko na biso toya ebele bandeko na biso à Londres boya ko epole biso eza affaire politique moko oyo boya ebele bandeko na biso boya ebele makambo ezo le kana oyo ko le kana bersi wana eza problème ya boketu na isote eza problème ya congolais moko te eza problème balingi ba étouffer biso ba kotisa biso distraction comme ça to comme lokola ba kino et bandeko na biso ya Congo ne tobelaka ba kino botelema ba kotisa biso ba concert chaque jour okozana ta kolanda makambo mboka te bandeko boya ebele s'il vous plaît bandeko a France boza assis ceux qui to silisi na France lobi nango awa nyoka longo ko beta le 29 na 20h il faut to zalawana il faut to lakisa ke to ba soda ya solo to sisi na France to tumbi to na Bruxelles soko moni combattant comme na langage ya tantôt plutôt fali abeta et o soki ko beta soki ko leka azak donc boye ba kaza isu combattant dans langage moko pas de concert au moins mais makambo ezale belé na poto pourquoi bazo salata même centre culturel congolaise awa de façon bana na biso ba kende ko apprenaka tout ce qui parce que bino bozo évoquer ka problème au problème culturel est-ce que ba tona bino ana ya gouvernement na Kinshasa awa baza même na centre culturel moko centre culturel ni ezao centre culturel atamoko ezata boza ko évoquer ka culture na biso izo kufa mais bo bundisa nde gouvernement na bino aya kotia ba centre culturel na France awa partout. Culture dango ezaka musique. Bana na biso bosa ba centre culturel awa batu bana ba yekola ba langue. Bana ba yekola ka ba danse na biso. O bobina nga eza ba danse ya Congo te. Est-ce que wana bobina eza bonyoma? Eza mutwashi. Te? Bolingi culture na biso comme bozolo ba culture ezokufa. Culture eza musique wana te. La politesse. Et ça aussi, ça fait partie de la culture. Basta ba centre culturel là, bon misa mwa mali le betting mwa kasi na monoko. Basta ba centre culturel là mingi ko bana na biso mingi baza ko bunga éducation ezate banini. Ba banda ko lakisa bango politesse. Omoni mukolo na biso tikeli place. Omoni papa opesi mbote. C'est ça culture africaine. Bilo kasi culture ezaka musique.
Koya ko balusa balusa, ko lati bana bana basi ba kaleson mabele libanda, c'est ça culture. Culture africaine ezala ba valeur nango. Boye bisa gouvernement na bino en place, comme bino bozo kufa ke culture na biso zo kufa. Aya ko tonga ba centre culturel awa. Atongi yango bana na biso bakende koyekola ba langue kuna, bayekola ba danse na biso, bayekola ba makambo ebele kolia na biso, bana na biso balingi kolia biloko Afrique te. Culture na biso tolia kanini. Ba centre culturel musala nango yango wana te. Po bana na biso babunga te. Koyeba ke na ba matanga na biso soki mutu akufi ezaba musu balobaka, musu aza sage, azui parole, tango bakende ko balana, esenga côté à famille, c'est ça la culture. Culture eza obino milongo meme la biso te. Dites amen. Dites amen bande ko bolo amen. Bolingi mo imposer biso culture, musique wana uta na kiba. Musique obino bozo betali uta na kiba. Quel que soit bosali ba modification nango e uta na kiba. Eza musique na biso te. Culture nino bozo betela tolo wana. Merci mingi na moni ndeko moko azo appuyer merci en tout cas merci mingi. Tolobi boy concert e kozala te. Bande kokufanda na ndako te onga na kolanda na ngana direct wana penzo bimi penza irresponsable, obimi lâche. Bima mobali bima mwasi olo bake ngai pe na kozala wana. Place bande kolanga ba kokufa nga pe na kokufela wana. C'est ça une femme ou bien un homme. Ezate ofandi na sima otala kaka onga na kotala na ngai na otala na nga par internet na kotala mais oza lâche. Nzambe za contre ba lâche, Nzambe za pour ba courager. Makambo biso toke ndotali makuna eza makambo ya groupe ya peuple mokozité. Ezake ba lingi ba étouffer bato baza koloba. Bato baza kosala quelque chose contre makambo zo le kana mboka. Yango ba lingi ba étouffer biso. Yosko soko fandi, papa, maman, bomba moi mbongo na yo, le 28, joie déjà congé, le 27, le 29, tu qui aussi dans Paris, bande quoi Paris, anini boya quoi accompagner biso tia na Bruxelles, na 20h, il y avait le 29, ni nyako beta awa. Nyoka longo. Bozo mona keto yebisa bino chilombaza danger national. Bino ba taliban, bo bande ko fungula ba mbanga ebele na ba mukuna na bino wana. Moutoula bino kanambe comment elle s'appelle Chilomba uti koloba Chilomba lobi bien au kabana Félix na kamerete au kabana na Kabila te bokanga bambanga na bino dissolution nini oh Félix a dissoudre le parlement à répondre bino déjà à dissoudre le parlement te ba divorce za te antena Kabila na kamere bon moni ke boza maele te c'est que Félix va vous ouler ba poil partout. Ya ko vuzu la pesa la rapasi, hein? Ta ba vuzuli. Ba sokolié. Ba peuple zairwa. Boza na kanda makambo zo le kanamboka na biso. Soit disant armée wana izako armée Congo izako beta ezo beta ba ADF na lu. Mais chaque jour ba toazo kufa. Semaine o ba to kufi so ebele na beni. Siko armée o bango azo kumisela kabiso ke armée zo beta batu. Ezako récupérer ba terrain, ezako gagner armée wana ezawapi. Na côté nini parce que bisika tout o bango ba lubike armée gagner ba toazo kufa kaka. Ba uti koko sabino makamba fo so ki saute mouton, so ki saute cochon. Bon mon ine ba bimi libana. Imbécile la caméra zolo ba même que les 30 nenge za boy les 30 déjà baso tout moto aussi là nzambe pe ala la kate mu pepe ko ici babilo ko ala tala nenge siko ne ba escroquer peuple donc force mouton ceux qui nini saute mouton ceux qui saute cochon exacté mais peuple nenge ni bo fandi pe kimia mais entre temps ba nini ba saute mouton na et créer le bino ba embouteillage na ndenga blagité mais il fallait quand même tout monde que bo tomboka. Parce que embouteillage ça ne empêcher même de développer nini même moyen comme ça ba course ezate développement ils a empêcher ba escroquer bino na ba fausse mouton na ba na ba sorte mouton na ba escroquer bino 480 millions et kaka boye mais peuple zairwa bo fandi na bino diaspora tous à la conscient bozomona koma baza komona na peuple na biso na Kinshasa wana bozomona même mbongo ebimi 480 millions et keka boy pa ba chika ba ekocha ba mabende ba nini ba créer embouteillage donc musala o il fallait c'est dans les 30 on a landi caméra zo bake les 30 janvier awa musala
inauguration ba ke notable eloko ezate escroquerie encore diaspora biso to kokotika to ça ba médiocrité to ya na poto to apprendre ebele to zuma connaissance to yebi comment vivre quand même na place au fandi na milieu au fandi comment arranger comment biso to kotala to tika la bande kona biso to tika bande kona biso oyo ba chosifier bango likolo kaka lipa mwana zuizemi likolo kaka ya michopo ya ntaba malien at sénégalais ati mwana ba mama zemi na basi ya mabala kolia nyame komi lix botinga kolanda bato bazolia misunyambwa o bazobela maladie ya corona soki virus wana oya limité wana bato wana il faut to isoler bango to libérer mboka to isoler bango bazana maladie wana coronavirus parce que maladie wana za ko uta bato baliaka bambwa baliaka banini ba sofo banyau bampuku banini bango nde bazana maladie wana siko bato na biso baliaka mbwa tal au moins yango mona ke baza ko réfléchir contraire na biso kambo to loba culture obino bozo ganga culture ezaka ke musique non culture aussi boyebisa gouvernement na bino occupation hein bino bato bolwaka culture na biso boyebisa baya ko fungula ba centre culturel awa bala kisabana na biso koliaka pondu kolamba pondu kolamba madesu kolamba pondu madesu respect soko moni mukolo opesi mboto tikali kiti ba dance na biso oyo eza dance ya ba mongo oyo ya bambuza oyo ya bangwaka oyo ya baluba c'est ça culture culture ezate o uti kuno ya kobimisation ndombolo eza culture danse ya tribune ndomboleza danse ya tribune ezate musique ya bauteuta na kiba kuna boye ko memela biso bolingo ko imposer biso donc to bomanda ko imposer bi culture ya libanda basuki hein kola kisabana na biso culture boye bisa gouvernement na bino que boya kotonga ba centre culturel oye kolakisa soki mutu ake kobala na famille baluba basenga kaboye balata kaboye na kote soki kote ya bamongo basenga kaboye babala kaboye tango bayambaka bamongo balambaka c'est ça culture ozoye baki ningi azabo soki na bali mongo ou bien na bali muluba ou bien na bali soki musakata kuna bakoyamba biso bote bana baza cultiver c'est ça la culture culture eza oyo ya mutu mabele libanda kale chezo mona na boya ko bini yango culture na biso. Est-ce que beaucoup l'exhibition dans 1900 quelque kuna bomona ki bato bazo bina bongo? Oui, oui. Dites amen. Oui. Bonjour papa, boni. Dites amen. Oh. Oui maté. Boni. C'est bino ki bosaka na bato mosusu biso peuple mokonzité. Nazolanda. Merci mingi en tout cas na mandeko bakotaki na lingina pichucho mongo mokonzi peuple mokonzi kitoko en tout cas na sepeli. Tout ça la tout benga na poto sur la mabio pichucho mongo wana ko mokonza pepe mokonzi na leli makasi bozo linga ko imposer biso ba 10% bino boyebi ba organisme boni e kotisi mbongo na kati ya mboka wana pona eba aide humanitaire boyebi des milliards et des milliards de mona na kati nde mbongo ya fali oyo ya matolo wana soki 250 € ko pesa ndeko 600 problème bino pe ba combattant boke ko yamba bokomi ko sona ba fali mais boza faible na esprit. Merci ndeko nanga boza faible mutonyo sa kikuta na fali donc boza na to bozongela combat bandeko na biso. Merci. Ba fali ba so manipuler bino ba affaiblir bino et fait ka kokuta na yo bebi si combat na yo. Merci papa. Merci papa. Bandeko concert wana tolobi boye tozo senga bana Londres bande kola biso à Londres toyebi ke kuna penza za sukala ba mato ba yebi lumbe to bunda to gagner victoire bande ko ba mama ya Londres boss organiser bozo ba bisto lingi to mona penza ke cette fois-ci Londres debout bolanda te bato ba bande ko chamino ko kala bango tu ba koma ba collabo bango tu ba teka ba lia ba 500 €. Yango tolobi boye le 28 février. Papa, maman, Kobima l'acheter. Kobima l'acheter, bima vraiment que je suis un Zaïrois, je dois défendre mon peuple. Il faut que parce que ma camarade les a concerté. C'est la politique qui va se passer là-bas. Et la politique qui va se et ça concerté. Concert aux Zolingé, Matati n'a pas 600 000. 600 000 elle dépense. Concert on va gagner combien? Va gagner combien? Oh nous soyez biqué, Azana Bana.
Azana affection bana na ye. Lakisa affection na ye et pas bana oyo bazo boma na beni. Bana mosusu bazoko donc butu me balala bake ko bomba na matiti. Est-ce que yo nengo za na mama na papa na ngai okondima ke na butu mwana oyo neti biso neti ngana za kasoki mwana nga mobile la telemi alamuki na tongo na sala katuna ke na saleli biloko kolamba na lambeli biloko ke nango classe na saleli batina ye ba déjeuner na ye. Mais oyebi ke ba mosusu be bazana posa na komona ke ye pe a servir mwana na ye bongo. Olingi ala mwana ye ko sala mwa kala yake ko lala. Bango pe baza besoin na biloko wana na mboka na biso na Kasai na Beni na partout mais baza ko bénéficier nango ti pourquoi parce que gouvernement oya Chilombo et donc tozo bunda poto longwa ba enfoncer biso liso na kati ya libulu Mwalimu leta na sepela en tout cas et bien ta mwalimu leta bokendo ça n'est pas fali. Boke osani n'est pas fali. Bobimi pe kuna ba langage comme ko changer. Soki ko beta et soki ko lekeleki, soki ko lekate ça veut quel langage? Moi langage ni. Langage za moko pas de concert. Pas de concert. Soki yoko kende ko solana ye oza ko représenter peuple zaïrois té. Le peuple zaïrois akoyo akozala wana nde yende aza responsable na ba action. Même ngala boke chatato longwe boy ba ke peuple kongo zaïrois aza debout. Boti a miko sa soki bo bendi moi quelque batu bo fandi si bo boza ko sa bo ko sa bango moral bo kanisi nde komba ekufi bo kosi ata bo ketu na iso bazate komba ekozala kaka eza état d'esprit o ba kendaki kuna boza faible na esprit bozongela komba bande kona biso fali azo manipuler bino asi azu ba pakene ya lar azo sisa ba parler na ye yo lokwe kuna figura akoluka place ya banola na bandako na OK figura yo kan soko moni me okute na fali même na Kinshasa ko reconnaître yo ou bien ko pesa tambote fali wana oyo ozokende kuna azolinga a affaiblir yo po a beta kaka affaiblir ye déjà okute na fali na kina ko pesa même mbotete boko la boye ba ke makambo oyo soki boboyi bino okei bokanisa teke parce que fali a bendi bino komba oyo ngai nazala bokecho azala te maître bola azala te komba ezaka komba eza état d'esprit combien de combattants o lelo ba longwe mais tala bilongi asika eye ba bilongo to mona ki na Londres kuna bato musozo lo ba oyo président général président commandant nini bango tu ba limwa mais tala bilongi uti ko sala lumbe ya sika ya sachet o sakana na mikubitumba molimo ko beta na yo nango tolo te soko ko tu kokuta na fali zongela komba dit amen. Merci en tout cas ya lola sokoko tozo la aide na yo le 28 et surtout ba bus soki ozakolole biso ata 2 bus et ça bien pour mandeko na biso ya Belgique o baza awa bakoka kozwa chance ya ko konde ko telema kuna. Merci mingi na bandeko to bakoti Magali lo mama. Moi c'est na biso ba Swahili okenda wapi la musique ezate Madeleine lobi musique ezate Marie Mouleta lobi 500 € kiadi donc mawatro Marie Mouleta ba pesi bango même 500 te mosusu azaka fanatique a mona fali mosusu amona ka fali complexé Kadima yo lobi nini. OK, wale zaki commandant eso to uti na Beaux-Arts to Kesco Palais. Merci mingi to kutana lelo na Bokoto na koza en direct na Bokoto. Na moni Magadi lo mama lobi amen. Olivier Blandi ya lobi musique tina 2085. Papa obeti yo penzo oyebi ba ane musique ozonga. Olivier Blandi a yebi vraiment. Yo penzo vrai combattant yebi penza. 2085. OK. Na koti na volant boy ba respect permis à na poto est très important, il faut battre lango pour avoir permis à Congo te il a permis la botoli yango ba comme au sali sur ba classe milai kendo tanga ba code de la route ba nini. Merci mingi en tout cas bande ko ngai la tiki bino tokuta na bokoto le na poka. Merci mingi.